Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Volontaire, oyez! Volontaire, oyez! Volontaire, oyez! Bolingo mibeko pimsala volontaire et l'activité bisognos auto bengam bakimbangiste. Ça boye? Ko bisognos to zaba volontaire. Papa Simo Kimbang Kiangani, oye! Papa Simo Kimbang Kiangani, oye! Papa Simo Kimbang Kiangani, oye! Kusimba, kumeka, yandikele, nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Ya solo bisonyos tolandi tina nini to sali carnaval na tongo ya lelo au na kati na Yerusalem. Ezali na le 2 février oyo tozali kozela mbotama ya papa Kisolokele. Yende azali premier volontaire ya lingomba tata Simo Kimbangu. Na papa Simo Kimbangu Kiangani alobi na biso ete tozongela bonkoko toyeba histoire to bokoko ya tata Simo Kimbangu pe mama mwino pe bamvoala misato ezali na ntina polelo oyo tozali kosepela biso tozali kosepela kaka ke carnaval na nkamba mpona mbotama ya papa Kisolokele mpona nini kosala carnaval elingi koloba ete kopesa lokumu na papa Kisolokele soki tozali kopesa lukumu na papa Kisolokele elaksiete tozali pe kosenga na bapapa bango nyonso misato pamba te babanda kolobela yango milulu ya papa Kisolokele yango kaka ya papa Dialunga na pe papa Diangenda ya papa Dialunga na yango ya papa Kisolokele yango pe ya papa Diangenda ya papa Diangenda yango pe ya papa Kisolokele pe ya papa Dialunga na biso bana nyonso tobengami bana tata Simo Kimbangu tozali kolanda kaka likambo yango koloba ete toye pembeni ya bapapa yambo mpona milulu na biso ya mbotama na ye ya le 12 février ezala na kinia toyebi histoire ya papa Kisolokele mbotama na ye ete ebandeli ya première guerre mondiale toyebi likambo yango po eloba maka kolakisa eke tata Simo Kimbangu azali nzambe na 1910 ndenge bayebisaka biso nini ebimaka na mokili étoile oyo ebimaka na mokili kolakisa ete tata Molimo Santo alingi abanda mosala na ye pe na bilombe boni misato oyo yambo ebotamaki na date nini le 12 février 1914
yango toyebaka ba histoire yango ete na 1910 wana koloba ete étoile ebimaki e papa Simoki Mbangu asakolaki ete akobala pe akobota bana misato oyo bakozala elombe mpona 1910 wana papa Simoki Mbangu alobi ete ntango akobala bilombe misato po mokili ekoningana lelo oyo mokili eza ekoningana te eza koningana te mokili eza ekoningana makasi siko lelo le 12 février elombe ya liboso azoyela biso to azoyela biso te azoyela biso akoleza na nzela dans 10 jours siko biso makasi na biso na mabondeli po ete abotama na mitema na biso eza boye te sote kozala siko makasi na nini na mabondeli na bondeli tozala makasi na mabondeli mabondeli oyo ya biso ezali ete po ete kinya eya na mokili nzambe akokosaka te na le 12 février na 1914 papa Kisolokela botami premier volontaire mpona nini tobengi ye premier volontaire biso tozali awa na nkamba na 5 mois tofandi mokolo mosusu ya yenga lokola lelo ndako ya nzambe ezalaka na tribune kuna ndenge ezalaka na tribune ngonga ekoki papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na Epsinga Mbenza zwa tata oyo donc chef coutumier ya Nzundu kende kotika ye na ndako epai na ngai donc awa na petimize lokila ye eloko epai ya maître Nkano apesa biloko akolia na ye na tata wana le temps maître Nkano azokobongisa papa Mfuma papa Kisolokele aye kokuta biso na chef medaille wana papa Kisolokele tuninga Mbenza yai nani metula ba medaille mingi na ntima nandi yo ba chef coutumier ngi basaka chema medaille na hizo ngala lubike oyo chef coutumier do chef ya groupement awa na Nzundu on peut pas kuluta fandi alobi bo simba o simba ye chef de groupement azo chef de groupement yo chef de groupement o simba groupement malamu o ya Nzundu oyebike bakoko na ba Mfumo Mvuti babeta kitolo bapesaki maboko epa ya tata yo pe kobebisa groupement oyo te fo obeta tolo ndenge koko na betaki yango mpona kosimba periode oyo osimba Yelusalemi bosimba biso coutumierement ndenge maloba papa Diangenda nde aye koloba ndenge bolobaka ete ngai naza premier volontaire eza penza ya solo wana papa Kisolokela azoyebisa biso na 5 mois ngai développement tata nika ndompe etolo na tango wana ndenge bolobaka eke ngai na volontaire liboso eza penza ndenge wana pamba te le 6 avril tango papa abandaki mosala na ye tango azolamuka azobongama azokende na nsona ngai nazalaki très prudent tango ya lamuki ngai pe na lamuki tosokoli miso ye pasokoli miso na mbangu toki ti ndenge abikisaki papa yebisi ngai ke mwana tikala sekona ngai nazokokende etumba lelo papa esika yo bakobomela yo ngope nakozala kaka wana tikino bakendaka na wenza nsona bozongi na bango ndenge kolo Yesu akokuta na papa Simoki Mbangu dio mama wana obikisi aza kozela yo esiko papa Kisolokele azoyoka ka mongongo ya kolo Yesu mena misu
azoko mona yete atuni papa uzako solola la nani abika yepse papa simukimbangu a répondre papa kisolokele ngana yepsa kyo tikala kana yo pasimukuma ona zana ngo ezali yambasi shikotala mtu nazoko solola naye yo zoko mona yete papa kisolokele falo bitenga pe na kutika yote esika bako ye kushilo pasi ngaive fona salawana na kino ndenge bazongaka na makamonyosi lekaka na kimyala na papa Simukimbangu ayebisi papa kisolokeleke sikoyo ngonga yako kangama ekoki yo mwana na kolingate esika bako kangela ngai yo ozala papa kisolokele ay papa sina lapandai soki bakoboma yo soki bakokende na yo wapi esika nyonso bakokende na yo ngai nakozala na yo nde sika na le 6 juin tango bayaki kokanga papa Simukimbangu ndenge Angelo ayi kolongola papa Simukimbangu na maboko na soda tango mama Mwilu papa Jalunga na papa Diengenda bake kotia bango na tadi na mulimo na ye papa kisolokele pe papa Simukimbangu bosana izalaki ye pe akende me asutuka boy papa Simukimbangu papa kisolokele azaliwana pona nini alapa kindaye volontaire premier volontaire kino le 12 septembre wana yambo bakanga papa Simukimbangu nde papa kisolokele akangamaka liboso donc sika wana nde premier volontaire volontaire oye papa kisolokele ndenga lapa kindayo wana na bonzambe na bonzoto amipesaki donc o bakambona sokoloba ye moko soko yebisa biso na papa chef de groupement papa Nikado Petro yesi atiki biso soki azalaka nde toseye témoin papa kisolokele alobi ete ye moto ayambo babetaka ye masasi na mokongo babeti ye masasi na mokongo masasi ebongoni mai pona nini alapaki ndaye na bunzoto na molimo asangisaki te bunzoto na molimo donc esika wana to comprendre biso bandimi ye milobi eke premier volontaire donc na basini nyonso wana ye esalamaki pai na ye yango alobi ete premier volontaire donc lisolo oyo nga nalobi awa ezali ye moko papa kisolokele apesaka biso na petit musée na ndako papa Mfuma Mbanza un dimanche na 5 mois wana yango litei na ye ete biso tobengami ba volontaire bamfaluzolo lwa mbote ndenge papa Mfuma Mbanza aza kobengela biso bakiyekola malamu ao tomipesi na maboko ya tata Nzambe na nzoto na molimo topesa epai na ye eza boye te ezala teke molimo tokabuli yango esika mosusu tozobakisa kaka bonzoto me na molimo toza na biso esika mosusu soki tosali ndenge wana tokolonga te pe esika wana papa kisolokele alobaki ete makambo nyonso oyo tozoyebisa bino bokokanisa lokola soki esalamaki na likolo eza na likolo te awa na se etumba wana tobundaka banda 1914 ti 1918 tolongaka elingi koloba nini ntango ni periode nini wana Première Guerre mondiale mpona kolakisa ete
biso tomipesaki nzoto na molimo yango Flamand na 1948 aye kopesa médaille epai ya papa Mfuma Mbanza. Médaille wana mokolo mosusu papa Mfuma Longo papa Simokimba Nkiangani alakisaki yango biso na kati na temple. Si je me trompe, entre 47 et 48. Mais médaille wana ezali, date wana ezali. Yango koloba ete ba papa balongaki etumba. Malamu mpe biso pe tolonga etumba. Esika bango bayi kolobela na 5 mois eke etumba mususu ezali koya ona ya molimo na bunzoto tokokoka te. Malamu soko boyoki ye moko na biso atiki nzoto yo elakisi toke kobunda etumba wana. Siko baza bolibo na mabele. Bango misato balobi eke bango bake kobunda etumba wana. Ndenge toza kobunda bango baza kotala biso. Mais biso tozali komona bango te. Donc tic-tac ndenge toza kobundela sikoyo bango nde baza kotala bino. Baza kotala biso pardon. Donc elakisi ete période oyo tosala keba. Ndenge batikaki biso na kati na Lingomba, ndenge toza kobundela na kati na Lingomba, ndenge toza kobundela na kati na mokili tosala keba parce que bango nde baza kotala biso. Donc baza kotala misiple sika wana atosi. Sika wana atosi te abebisi. Eza bolete. Mais pona kolonga nini? Mabondeli. Mabondeli. Pote tukoka kolonga. Niki ndenge komi ya mokili. Bamoka nyonso na kati na mokili bitumba na bitumba. Makila ya batu ezali kosopana. Awa na este pa na biso. Ninge balobaka na français que n'en parlons même pas. Kasi toyika mpiko na kati na mabondeli. Po makanisa na biso ekema musika lelo le 2 février. Lobi le 3 février. Na 5 mois le 3 février. Likamoni ne lekaka. Carte d'Afrique monanaki oyo maloba papa de Angenda oyo alobaka na pona les cartes d'Afrique le 3 février yango eza komonana na mokolo na lelo elekaka na 1989 kasi lelo oyo makambo oyo papa de Angenda alobaka pona carte d'Afrique le 3 février wana 1989 yango eza komonana lelo oyo yango tolobaka tango nyonso toza na grand devoir ya korepete ba message ya bapapa tango toza korepete yango eza kolamusa biso nzoka nde ezalaka boye bapapa balobaki boye wana nde eza kolamusa biso yango mpe eza kopesa biso force mosusu ndenge nini tokoki kotambola na kati na Lingomba. Donc esika wana tozala kaka makasi na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo yambo tonda maloba ya papa ndenge kaka tosalelaka yango tango nyonso nde soki papa abondeli bisoba oyo toye na biloko ya kolia toyebi esika kani tokendaka kotika yango pe totiaka sani na banza ezali nango likambo ya nouveauté etoyebaka yango sika tika tobongisa maboko totonda matei oyo tozwi epai ya Nzambe na biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. O kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo.
peleka bana bako papa Musambo. Kimbangezi moye. Tolobeli makambo medaille oyo papa Simon Kimbangu Kyangani alakisa kabiso na ntina ya elonga ya papa Mfuma Mbanza. Donc medaille yango ezali tisikoyo. Misusu na bamona yango te yango elonga ya bapapa bango nyonso misato bapesela ngo na ndenge mpenza ya babelge na ntango wana. Donc eza na numero matricule ye mtu eza na miso malamu opesa micro. Oye elonga te na komba tata mo abita tata Molimo Centre numéro ya matricule eza bakomi CB 105946 bakomi nini CB elakisi nini Congo Belge 105946 sikotanga convocation oyo bakombela kai malgré tout convocation eza moi d'écriture moi bakomi boye secteur Mpioka datango wana ntimansi baza kobenga ngo Mpioka. Convocation kiangani ngombe Kinsuka mbazi kianya fuete kwenda ku Chisville kuna bilu mubaka medai yo Kikongo ya kofunde pesa papa de la ville ya kotanga. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Merci Nzambe na biso ko pesa biso maloba secteur Mpioka convocation Kiangani ngombe Kinsuka mbazi kiaya fuete kwenda kuna Tisville kuna bilumu biro donc biro kuna bilu donc akomeli yango penza na kendenge ya kimundele ya Kikongo ya Erwan kuna bilu donc kuna biro mais kuna bilu mubaka midai Nzundu le 16 avril 1949 le greffier donc oyonde convocation sinon tokoki koloba lokola akendaki kozwa médaille eza nango invitation mais lokola bazalaki nanu bakangami to tozalaki nanu bawumbu esengeli kaka akendele na convocation sinon ezali invitation muzola kwa seye mwana tata mwanda velela Kimbangezi moye. Mais pour une convocation on est fait papa Mfuma Mbanza. Papa de la ville tâtonné nan. Pour une invitation on est qui fait papa Mfuma Mbanza. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Ndenge papa boyebisaka biso ke biso eloko ezoko sala biso nanu pasi bande ya muyo nanu na biso na miso meba mindele bayebaki nani oyo papa ya lunga na Kiangani bayebaki ye netina convocation wana eyaki kaka epa na ye pamba te bayebaki meme mboka oyo tina ya mboka oyo bayebaki yango tina ya papa Simon Kimbangu na bana na ye bayebaki ete ye papa ya lunga na Kiangani yende nkolo likambo netina bapesilaki ye invitation
Yende kolo lingomba na kikonga bakolo bakaboye papa kisolokele papa diangenda bitumba tangu zaliko salama babandaki kobenga nani kobenga papa dialungana ingeta ndamuja kuku kusina o nde toyoka kete mabondeli ya Yerusalemu ne pesa kinia na bokeli mobimo to comprendre sika wana ingeta baba yango baza kosenga biso mabondeli makasi awana Yerusalemu to tika babrabra awana kati na nkamba to mipesa makasi na mabondeli toyokani sika wana soko za kosala brabra ye moko kobimisa yo na kati na nkamba toza ba précaution toyokani totika kotala ki jeunesse na yo te ba jeune toza kosala babone letali biso te so tosali ndengwana ndeko tokobima na nkamba wa ekozala mpasi toyokani na esika wana tomipesa mingi na mabondeli ayo na kati na Yerusalemi mpe na misala ya kotonga mpe kolona kobokola totika babrabra ayo na kati na nkamba ezala biso botofani na nkamba ezala biso ba volontaire ndenge tozali koya totika babrabra na kati na nkamba toyokani tala media ipesa mingi na papa Mfuma Mbanza na 49 na 49 ingeta papa avril 49 mukanda mususu na se wana je crois mon yango te bah comment bien avoir participé à la guerre 40-45 papa de alungana de ba pesa ki médaille wana ba comment penza na mukanda penza eke d'avoir participé à la guerre 40-45 yemo kututa unatuna ke papa Mfuma Mbanza ayibisinga emlo ntango yina muna lukengo komiyakala memzoka nena lukengo ndi abanaki ukengela nini voilà esiko mvola lulende za wapi na maboko ya papa Simon Kimbangu Kiangani na kata Yerusalemu sika tutika babrabra tomipesa mingi na mabondeli tokani to silisi bokomba tata mapitata mulimo santo amen imbangismo ye balobaka nkofizole kingyangya kansi kadienandi diambiko nzambi yeto beni emoko meto beni tuwidi lusiamo suye lusiko musu lwa nzambi yetu bika tokubika moko tatonda lo munkumbwa se mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela papa sindika bana bakumusaba tusamba onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tata Nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu solo lelo ezalinde mukolo na yenga na le 2 février l'an 2025 oyo biso bana na bino tondimili papa Simon Kimbangu mama mwelo pe bamvoala misato tozali komilengele na tina ya milulu ya mbotama ya papa Kisolokele na le 12 février 1914 boye ya bino basato ya bule solo na l'an 2000 na 1910 monzote monanaki oyelakisi ete bokonzi ezongi awa na Afrique pamba te batu na mayele balobi ete Afrique ezali nde berceau de l'humanité kolakisa ete moto ya yambo asalamaka awa na Afrique na yo tata Nzambe pe précisément awa na RDC tango wana bazobenga ngo Congo bango ya solo liloba yo papa Simon Kimbangu ete mokili ekoningana yiki kokota na kati na mokili kasi papa Simon Kimbangu
promesse opesamalaki epai na yo eke bilombe misato bakoya o bakopesa yo maboko ya solo elombe ya liboso ye yo azali koya yo papa kisolokele mpe na date oyo le 2 février l'an 2025 biso awa na kati na yelusalemi toye kosala nde annonce boyeyi ya yo papa kisolokele tolobeli yango boyeyi na bino ezali ete bilombe oyo boye kobunda mpe ekopesa kinya na kati na mokili mobimba soki totali na maye oyo mazali koleka na mokili mobimba na date ya lelo le 2 février l'an 2025 pasi ezali na mokili mobimba bitumba mboka moko te ekoki koloba ete ezali na kinya ata mboka wana eza na kinya kasi matoi na bango libanda pamba te peut-être bangunia bakoya mungunia kaka nde aza kobangama nzoka nde bangunia yango biso na biso kaka yango bino boyaki po ete kopesa kinya yango na annonce na biso tosengi ete bopesa biso kinya surtout na mboka na yo RDC papa Simon Kimbangu maye o mazali koleka na est tikete bosalisa yo papa de ngenda lobi tozali na date ya le 3 février la 1989 apparition ya carte d'Afrique awa na kati na mboka no ya Nkamba sango tango epanzanaki na tango wana batiolaka mabele ya pamba esali dessin kasi bazali kokomisa yango nzoka nde likambo kolakisa ete Afrique manso nde bazali awa yango likambo no osengaka papa Dangela na tango wana na 1989 kinya etambola na Afrique mobimba bopesa biso boyokani bamboka na bamboka ya Afrique boyokani ezala na biso kaka na bonzoto ezali nde mpasi pamba tomipesaka mingi na kowelana wana mboka na biso to Afrique ekoki kobonga te epi kozala na kinya te yango tosengi na mokolo na lelo na kati na yelo na etinda mabondeli yango nde maboni tozali kopesa toza kosengaka nde kinya na Afrique pamba te bino bolobaki yango ete kinya soki ekoti na Afrique elobi ete kinya wana ekotambola na mokili mobimba oyo ezali ne mboka yo papa Simon Kimbangu obotami awa osali bandeni mosala na yo awa te mosala na yo epanzani na mokili mobimba ebandeli nde awa yango tozali kosenga bana na bino na est bitumba ekokosela mboka na yo RDC nyonso eza na kinya mpe bino bolobaki yango ete kinya ekouta na bamboka misato soki ebandi na RDC na Angola Congo Brazza kinya wana yango kotambola na Afrique yango mpe ekende mokili mobimba yango toza kosenga na bolingo na bino pamba te koya ya mkolo Yesu bino bolobaki ete kembo na likolo kinya awa na se kasi biso na mokili kinya ezali te oyo kolo Yesu olobaki mpe olobaki ete mobikisi ya koya ya kosala makamzi oyo nkolo Yesu osalaki te solo pendant 1887 na le 12 septembre papa Simon Kimbangu okita tikete kina bopesaki biso bilaka na mokili ekoka komonana polobaki yango na sanza mitano bofandaki awa na yo papa Dangela olobi ete à partir ya l'an 2000 bokomona turbulence ekokota na mokili mobimba mpe ekokota na kati na lingomba kasi na tango wana na makambo oyo totikeli bino yango nde bokokangama nango na kati na bolingo mibeko mpe misala cercle botikaki biso nde yango wana na kati na cercle mwana moko abima te kaka na bomwana boye ekozala na biso mpasi bino batata ndenge bolobaki yango ete boke kobombama ndenge bobombami ozotala biso bana ndenge toza kotambola na kati na mokili mobimba salisa biso bogide biso
bo tika te biso moko to mitambusa tikete bo guide biso po ete tokoka kolonga kinya ekotala mokili mobimba bampasi nyonso bokoka kolongola biso yango bamalade biza kotungisa biso bolongola makama mabe eleki na mokili tikete bolongola yango liwa bokangela biso banzela nyonso wana solo na kala mutu akokufa na bonunu nde ekupesa ye nzela akokoma epai na bino kasi lala tele lelo oyo ndenge bajeune tozali kokufa mutu azala na age ya kokoka ya kosala mosala tozali kokende na nzela ya liwa na ntina nini na kozanga boyokani bosalisa biso esika wana lingomba ya tata molimo santo ezali ya monene basali bazali moke mingi bana na bino babali mabota ezali te soki bopesi biso bana na babota wana nde bana wana tokolakisa bango nzela mosusu te tokopesa bango kana maboko na bino basalela bino malgré moyini azokobundisa biso kokanga mabumu ya bamama babota te bajeune garçon babota te nyonso wana ezali moyini bolongola moyini wana bino bozwa bana oyo bazala basali na kati na lingomba na bino bamama bazokolela mingi na nzela basésarienne bolongolela biso bokono wana césarienne mutu nyonso mama nyonso kokokitisa ndenge bobongisila yango manso wana toza kosenga epai na bino lingomba eza na posa bamwaye po ete etongama fongola mwana na yo moko moko esika kozwilaka na ntango bikateli ezali koya topesaka sango topesi tosengi nde mapamboli bopambola biso tosala mpe ya koleka oyo mokolo mobimba ya yenga topesi yango na maboko na bino bokoka kobatela biso ndenge mpe toza kokota na milulu na biso awa na kati na Yelusalemi ya le 3 février salisa manso nakoka koleka na kinya onkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen tuende mkembo te